mboka nyonso telema pe otuna bakoloba ndenge ya kombato ndengo yo tokobola nzambo na mboka nyonso telema pe otuna bakoloba ndenge ya kombato ndengo yo tokobola nzambo na mboka nyonso telema pe otuna bakoloba ndenge ya kombato banda sena jantotela na bomba pe na matadi na koti na kisangani akasai pe na katanga lekandambo ya pasa yasi angola otana jabo bandimi bakombato ndengo yo tokobola namba na mboka nyonso telema pe otuna bakoloba ndenge ya kombato ndengo yo tokobola namba na mboka nyonso telema pe otuna bakoloba ndenge ya kombato matondo na bino matondo mingi mbote na biso mbote baye bazuli baku ya kolanda wa bino molobeli Google toujours en connexion. Luminosité c'est bon. Alors chers amis, chers compatriotes, mbote na biso mbote na bino nyonso baye bozui li baku les l'autre quoi ko beta li solo ya disparition. Il y a une grande fille artiste Jubin Piana na kombo ya Océane Ifonge. Alors, tokomeka kobeta lisolo to solo la mwa mukie Sami Danti mbote na yombisi kozali. Alors yambo ete to bande mission na biso na kopesa mbote bongo depuis la grande ville à Calgary et pas il y a Richard Morinho, Richard Mayemba et doyi quoi le procureur JR Molisho moninga ya Pitu di Ansango bambote bele Madilo Longange bambote bele barobi Bobo Yuyu Boyebo Johnny Aimpi, Mbota Zulu bambote bele, Mama Christine Matondo bambote bele, et bofungula bekran na bino, pour ma solo ya minene, oye kosopanawa, et ba oye bakoya retard, bakulia biloko malili. Alors, mbote na biso, mbote na pesi bino mbote na bino bayoto yo bozuli baku ya kolanda lelo to kosola likambo ya disparition ya mwana Jubin Piana bolimbisanga parce que nazana ba clavier nazana des ordinateurs liboso et puis des caméras ezotala ngana ba lumière ezobetanga makasi na miso donc bolimbisanga ngai nazo travailler na studio nazo sala na téléphone téléphone ngai donc na aussi la téléphonité donc nazara rata studio na sangi na ndako na bande ko la rabino bandaka ke na osala studio na ko monter studio na ko monter à Google ko monter studio mo ngolonini na ko monter studio boza na bino kimia na sala makamale malembe lelo ngayo de alors toza bongo na DaVinci Resolve naza mutali boso na ba congolais nyonso naza mutali boso oyo azosalela logiciel ya munene ya Hollywood DaVinci Resolve. D'ailleurs bon mon TikTok naeza différent par rapport à ba TikTok mususu batiaka miniature na arrière plan na sima mukongo ngana tiaka ngote na tela bino photo ya mwana bo kwa komona mwana na biso to uti ko bungisa ndeto ko beta masolo biso nyonso. Et na kanisi photo ya mwana na tie ya mwana na biso na kombo ya Océane Ifonge. So bolingi to bati Jubin Piana mais ndebo wa kotuna mituna Google. Bongo nini mwana ngo aza mwana Jubin Piana ageno sana kombo ya Océane Ifonge. Oh, mais Google. Aza mwana ya J Ifonge to aza mwana ya Jubin Piana. Chumikiev bambote bele bisiko zali bambote bele. Na kanisi image oyo na zio na passe aza vraiment na ba photo mingi te récente ya sika. Alors na boyela bino lisolo ezali à la fois tragique
et puis ezali très complexe à comprendre makambo yo toyebaki jibe mpiana na mwana oyo ya suka abota libande ezalaki bongo mwana ya mwana nsuka oyo bapekisaki mwana nsuka akeno kotala mwana na ye epai ya mama ya jibe mpiana pa ya petite sœur ya jibe mpiana biloko biso toyebaki yango wana toyebaki te ke jibe mpiana azalaka pe su na mwana mosusu libanda mais toye kosala bankete toye komona ke jibe abota na mwasi moko te yango ayebisaka Amida pase na ngai eleki mabe yango na donc eloko wana jibe mpiana ayemba nde siko bowa ko découvrir pona nini jibe mpiana ayemba banzembo wana sanzolanga mama petolanga mama sukolanga na bikao est-ce que Amida Chature asukolaka ye alors pour la surprise na komona image moko oyo Océane ifonge atiaki na petit frère na ye to na frère na demi frère na ye junior et baiko solo la bayambani parce que ye Océane maman na ye pour la première fois banda botama amemaki na Kinshasa kaka mbala liboso tanga kokisaki 18 ans na ye anniversaire na ye tanga koksi 18 ans na ye batu bayebisi babi Nicole mwana za ya jibe bongo obombaka ye pona nini kende na mwana tata na ye obombelaka tata na ye mwana pona nini ekisala nini jibe mpiana aza na ye donc voilà aza na bana ebele aza na abota na basi ebele mema mwana na Kinshasa akutana na tata na ye mama Christine Matondo mbote bipai ozali alors ye Nicole Longondo amonaki ke batu bazolobele mingi azwaki mwana amemaki na Kinshasa mwana kenda ekokutana na jibe mpiana vma jibe mpiana nayebi te azalaka na ngambo mosusu botata ngambo mosusu jibe mpiana azalaka nango pena ya botata pasi ya botata eyalaka na ye mais ndenge nini mpe azwaka tan mingi ya kotika bana bazala na ngambo mosusu azalaka lokwa Koffi Olomide azalaka lokwa Koffi Olomide jibe mpiana donc biso toyebai ke mwana oyo asuka botamaki epai ya jibe mpiana ezalaki mwana ya mwana nsuka oyo biso no tokotaki makambo ya mwana nsuka jibe mpiana ifo apesa mwana nsuka badroit na ye nani atelemaki te na likambo ya mwana nsuka donc banzembo nyonso jibe bandaki kobinisa bato ezosala pasi nzoki ezalaki bamisapi na ye bandaki kosala soki nini yango na mwana nsuka toyebaki te tanga zoemba chérie 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 nanga mwana nsuka chérie Jino wana Jino abwakeli eloko Jino na mopanzi abwakeli eloko likolo chérie chérie totala mwana nsuka ngobwe mwana moko ya moke ya 13 ans oyo jibe mpiana azosanzola oyo biso ya bamboka lokwa États-Unis jibe mpiana na minute oyo baniata ye boloko ndenge baniataki Arkeli ndenge baniataki Puff Daddy nazoyebisa bino na bombele bino te soki ezalaki na États-Unis na minute oyo jibe mpiana aza kolia fungule tofandi boye toye koyoka ono jibe mpiana azalaka na mwana mosusu awa na Sevran Bodot awa te botika bilo alukuta jibe mpiana azalaka na mwana mosusu awa na Sevran Bodot awa abota na fille moko komona ye Nicole Longondo mukulu kako mukuluko mukulu mutu na yo mukulu azalaka na mwana ya mwasi jolie fille mobimba na ye tata abota awa na fille moko komona ye Nicole Longondo alors Nicole Longondo ba periode wana jibe mpiana azoyaka azwaka mikili pamba Nicole Longondo azalaki mwa petite sœur ya bastaff ya ba GF Fonge tant ba GF Fonge bakina ba mouvement na bango koto masolo ezopesa mbongo ezomonana nde bisika petite akomaki lokola mwa korbo moko boye jibe mpiana soko aye na mikili azakazaka na mukulu zeme kotaka te tchu zeme kotili taka moko kaka jibe mpiana azwa na ye tante ya kozwa responsabilité na ye na mwana kitoko bo alors muto aye ko déclarer zemi wana ya Nicole Longondo ezali GF Fonge po GF Fonge depuis kala azaka fwala abino petite sœur nanga lokwa pasa na libuma mwana mai na ngai mukulu topeseka maboko abenda nkasa
topesa petite sœur maboko abenda nkasa tokoki kotike boye te nde je funga memie na mbila adeklare ke libumu wana eza ya ye ali ya yo ya bon likambo te atie nkasa na ye Nikolo Ngondo ntanga boti mwana oyo Océane oli azwa kombo ya Chituka Mpiana asani mukande uti sika ya je ifonge ayi kozwa kombo ya ifonge ya moni kombo oyo azana ngopina na buku ya DC buku ya DC ezali Océane ifonge ezali Océane Chituka te ozomona alors lelo na yebite soki je ifonge soki ayoki lisolo ke mwana ne akufi po azaka kwa mwana ye alata kombo na ye eza masolo te makamba poto ya mwana eza na masolo na nenga mikili totala na kokende ya mwana na Kinshasa tanga kutanaki na bandeko na ye junior esengo nini oyo ayokaki komona bandeko na ye famille na ye vraiment ils ont ça la passe moko na bisibino bowe ndima te. Toujours. C'est la montée à Dieu. Chez nous, c'est le sang. C'est les choses. Makila. Toujours. Affaire Maki. Toujours. C'est les choses. Alors, nga izo salanga pasi mingi na wako bima maya misupamba. Mwana kitoko, mwana asena mokilite, mwana boye yake nembeka. Mwana kitoko boye, mwana kitoko. Auti na ye l'école. Auti institut yazako zonga ndako. Akomika kana route na bango. Feu vert. Akengeli gauche nengi bana poto bazalaka. Kengeli gauche, akengeli droite. Mutu kezalite. Bande de piétons. Akotika na bande de piétons boy wapi. Mutu kebotami. King ningisiye. Ebwaki ekuna. Biu. Na mabele. Accident bayabwe mutuka bum mutuke bunge mutuke zate ni kamera ya likolombi la luki atikali komona mutuka te directement bembela li wana ambulance tango za koya elokoti ebembe boyebake jibe mpiana yigo ningisa kintsaka wana poto ane kaka oyo uti inane oyo ituko lekoyo ane mouvement ya jibe mpiana ebungisi batumine batumisa to plus mwana mutamine zulema yeyo to sisi na matanga te zulema kanzenzenze ko kalekile zulema to sisi na matanga zulema te awa batu bazana na matanga bokuyana no longwe batu te Toucho bongisa zulema eleki kaka poso misato awa toucho bongisa ziloma matanga nano esilite to bongisa ki mulala ya BCBG abunga ikaka po likambo yeba ina makolo te sege minyo mobeti munene ya batterie ya drum asala kaka accident moko ya muke batuti na sima na ye na pare-choc moi gratitude mukieli kwanza mukia kwanza onga boye ono lokolo ezotambula esute batindi na end akoma kuna endia lobi lokolo nyonso ese pola nango bolongo nango ti ememi sege na liwa accident batuti na pare-choc eloko moko ebebi te na nzoto na yo obukani te okufi te emema sege ti na liwa toye koyoka kaka wa na sima ndako bazo ningisa kichaka nani jibe mpiana na badi be fulangenge jibe mpiana na badi fe fulangenge baza ko ningisa kichaka masolo ezonga masolo ezonga nzambe za pasi peza mawa totala na video yango so ya mwana na biso yango vraiment ça m'a fait mal au cœur mwana boye ayebi mokilité asali nanu mokilité abunga kaka boye lokola lipeka na mapata lokola molinga ya cigarette Toujours. C'est la montée à Dieu. Chez nous, c'est le sang. C'est les choses. Makila. Toujours. Affaire Maki. Toujours. C'est les choses. Si vous voyez cette vidéo, c'est que je vous aime fort. Et
Je vous aime vraiment d'un amour sincère, véritable. From eza passe. Mwana bilingue alobaka anglais alobaka français. Mwana wana bozomona. Bilingue. Soit zo pupula anglais na monoko na ye mema ele te. Mwana mokie babokoli eka pa mama na ye. Mama na ya bokoli mwana wana na passe. Tata na ya tigala, tata na ya za conscient ki atigaka zemi na poto. Ayebi ki azaka na mwana na poto na servant Bordeaux Tawa. JB Mpiana était conscient. À chaque fois JB Mpiana yaka. Il ne calculait pas cet enfant. Mais mon attend sali anniversaire na ye à 18 ans. Bato ebise babia Nicole Yopé. On dirait moi nango tata kufa. Tika biloko yo biloko kala ba mama na biso bazaki nango. Mema mwana na Kinshasa mona tata na ye. Mema mwana Nicole. Nde bisika Nicole ayoko kitsa motema. Nde bisika Nicole ayoko fungola motema bi bon likambote. Na mema mwana Kinshasa mona tata na ye. Ok. Nzungu yaraki polele na bakoni na se ezoluka nyama nini kokota na kati ya nzungu. Nzungu yaraki polele na mafuta na matungulu ezoluka nyama nini kokota na kati ya nzungu. Orke eloko Nicolas Saraki nde bandeli ya mabeni nyonso oyo ye moko amilukaki ya mwana. Tanga memi mwana na Kinshasa JB Mpiana simbika kama maboko ya mwana boye. Mwana kozonga zongi na poto. Talo yegoleka. Azokata route feu vert, c'est-à-dire épessi rouge na automobiliste. Donc okoki ko traverser te puis na bande de piétons. Donc na France ezalaka rare au mona ba bomi mutu na bande de piétons. Parce que bande de piétons okoki ko sa nango 20 ans de prison ce que bomi mutu na bande de piétons quel que soit le feu est vert pour l'automobiliste. Quel que soit le feu est vert pour l'automobiliste. Donc, bande de piétons, ils ont une garantie à 50% pour l'automobiliste en cas de feu vert. Même à tes feu vert, il faut téléma. Et puis, ils ont dit, bakendaka 30, 20 à l'air, bakendaka na vitesse. Donc, ils ont ce qui ont tout le monde, mutako yiko zana 80% de chance à koufate me abika. Alors, moi no banda kala, banda bo mwana ne, abanda ko tambola na kombo ya JF Fonge. Parce que JF Fonge mutaza tata na ye awa na France reconnu administrativement. Eza JB Mpiana te. Po muto ya pesa mama na ye mukanda, ezali JF Fonge. Mama na ye kombo na ye Nicole Longondo. Nicole Longondo. So otalika ka mwana, okomona mobimba mama na ye. Moi siki toko mafuta. Sko JB Mpiana tanga abandai ko ya mingi poto awa abandai ko kangana na Nicole Longondo. Ozomona zeme ko kota po bango nyonso ba musicien ko banana ye moko tabulei ti na yebite mona suka sanani balinga ko lata chaussette na lokolo te na yebite ezaka kisi oto ezalaka nini ngana yeba ke loko wana te chaussette a lokolo balinga ko lata te. Alors zemi tango ekotaki lokwa ba fi ya mwaza ki pe tendance ya ba petite sœur ya ba JF Fonge n'époque wana ba JF Fonge des gens cassé vanda foala ba tela bien nani o petite sœur non topie maboko nde JF Fonge ndimaki gara ya ko déclarer zemi wana ya mukulu mais JF Fonge banda wana asolola li solo angote na mukulu oebika mukulu mutu ya menanzala aiwa ke omwana na ye mutu apesa enkanda eza atakuto ezaki nango JF te JF apesa nde mama po mwana soki akokisaki ne 13 ans ngaka zwa nega mukanda ngo akoma ne peka française ezaki nango kutu question ya mwana te ezaki nde question ya mama benda nanu kasa avant de sana no staff na kati ya mikili boso mona sko mwana wana tanka utoke ne Kinshasa bu ba mona ni na tata wa botiye bomoni ye na junior nenge baza ko sepela babi ezali kama makila toza famille papa za na ye artiste mais biso oza bandeko bayambani na yaya na ye baza ko yoke sengo ya ma campagne ya mo fleuri baza ko solola aza ko filmer na téléphone na ye ça fait beau komona bana babotemi na ba mama différente mais balingani na bolingo tata na bango embarango vira nga jonolo baza lokola bana ya meme bazanga tata bazanga mama me balingani
La question qui se pose, BCBG ya JB Mpiana, au bout d'une année, et quoi que bungisa batumi nendengeni, li kamunini ezana kati wana. Au bout d'une année, BCBG quoi que bungisa batumi ndengenini, et loko nini ezana kati wana, et loko nini ezole kana kati. JB alinga sa la remontada azong sa moto ya masolo to nini. Po JB akbaniko kangana nganga na ye badive. Mfula mpungu JB akomiko azongeli badive awa. Badive les gars une émission mora lobike. Natandeli mona mai na ngana boko. Ngana badive. Fula mpungu nazana kichakachaka na maboko. Na kubeta kichakachaka. Ngabino waneza ke poka kala o badive no JB okangana so na badive te. Oh. Baby singa me mutu na yo badive azana mukulu tuna Hotel Concorde. Badive badive. Ngabino yete ye. Na bengi mwana mai moko abi sisi badive bazana mukulu. Bisika na comprenage ke a likama mabezo ya. Nazanga ngate. Tangu na mona ki affaire ya Zulema na hôpital na mwasi na ye na binote nzungu yaragi na matungulu na mafuta zanga ki musuni. Musuni yangu ane monani. Ti tangu na ofungula telefone nanga na tongo boyo no Zulema kufi na bite biloko eza déjà prémédité ngana na yeba ngo déjà bien avant. Nicole Longondo tanga memi Océane na Kinshasa agno komona tata na ye. Oyebi Amida alinga ezala mwasi moko talinga JB Mpiana lokola Amida. Na yebisa bino eloko wana. Na weko bandela ko yebisa eloko yango ata 10 millions de fois. Ezana mwasi moko te oyo abota na JB Mpiana alinga ka JB lokola Amida chature. Ezana mwasi moko te na bombeli bino te. Na bombeli bino te. JB Mpiana, c'est un grand artiste, un renommé de la musique congolaise. Azana répertoire moko incroyable. Répertoire moko incroyable JB Mpiana. Ngana tala répertoire JB Mpiana. Posa kuyoka nzembo na melata vino. Nabi nzembo nini na kuyoka ya JB Mpiana po ebakisa sukali na vino na ngai. Na eko kwea na nzembo moko boye. Feu de l'amour. Bande ko boyo no beta nzembo wana na tindi bino. Boke no beta nzembo wana na tindi bino. Feu de l'amour. Titre nango Feu de l'amour. Boyo kamaka munini JB Mpiana aloba. Oyo ba Kristo babengaka ndimbola. So oyebisi mwasi makambo JB aloba na kati nzembo wana. Na yebite so ozana likambo mibale ya koyebisa mwasi. Mais JB Mpiana n'a pas hésité ya kosala makambo yo mwasi ya Koffi Olomide akima na libala tia divorce na papier boye Koffi signé. Donc baza ndako moko ba musicien wana nyonso bomonaka baza na makambo moko tobetaki lisolo ya nzungu mama ami mama na Koffi Olomide ndenga keibwe il faut mwasi moko nde asimba nzungu wana basimba na mobali te. Mama na decision akoki moto nzungu maboko ya moto nzungu akoki yango. Mama na didisto na akoki maboko ya moto nzungu akoki te. Aziki atiki nzungu. Ta mwana wana bakipaki te mwana ya saki libanga ya muke bayebaki te ke kozala likunzi ya ndako ekotelemisa ndako. Yende mutaye ko simba nzungu na maboko. Nzungu etosi ye. To bandaka ko ezate ko o Google yo mutolobi yango te biso ni otolobaka ngo. Tango tokutana to betaka masolo ke mupa onenga zaka boye nzungu na ye ya masolo mutasimba ngo mama na ye ebiso no toloba ke amera Koffi lokola keiboye aisili Koffi ahumela te pa kolanda mer na ye Koffi abimaki ba misisa na elongi makambo ebele mais to komona bon sindi abimi. Tant sindi abimi misisa nyonso yaki na dilongi ya Koffi ebungi. Koffi aketiesa kutu na suki. Akomoki makuna bambango lokola mwana muke. Nzoto ezongi makasi. Tobia mutu mo asimbi nzungu. Nde bampaka bayego yebisa biso bakulaka babike no. Sindi muta simbi nzungu wana. Ali akokaki yango te. Amida bobo sanate ke tata na ye. Chature.
Aki pe un grand muta masolo. Grand muta masolo nganga ya munene mutakisi munene. Ainisa pe mwana na ye. Yango moni bana mida. Baza lokola bana ya soso na mansala. Jibe mpe na ko boto la mwana moko te na kati wana. Mère na bango abatelaka bango lo wa soso na mansala. Mesikoyo mwana oyo ya Nicole Longondo. Azaki polele. Azaki polele mutako batela ya azate. Mwana azaki polele. Mwana azaki polele. Batu ba memi Nicole Longondo na buzoba oyo eza ba copine na ye. Tolo ba vrai. Nicole Longondo bokoli mwana ye moko na ba passe kokendaka na ba kaf. Kotindika ba poussette makamu nyonso mwana ye jibe mpia na zaki na mbongo banda kala. Est-ce que pensa ki teke atika mwana na France? Que mwana wana mwana ngaza na France na lingaza na standard ya bana nanga na tindata $20,000 na pa mama na ye. Est-ce que salango? Ye mukulu salango? Mais loko ni eliaki Nicole Longondo memela mukulu mwana nini pene salaki we eliaki nini pene loko wana pena. Ono ko lakisa mwana mukolo esa koli bongo memela zibe na Kinshasa. Loko ni salaki yo. Ah, mais non. Na boite Nicole Longondo koma ko sambela parce que ba jie ifonge ba ba viena ye ba komona makama nzambe ba benda pe ba petite sœur bango tout ba kotsa bango na makama nzambe ba lakisa bango boyambi ba pesa bango boyambi mais eloko nini sala kita oyebi kisi ya mukulu eza makambo ko ta prière te mukulu ana ndako mususu na yebi sibino ke mukulu azana ndako mususu mpungu ya mukulu ekala basege bango bakembekate bamula na bango bakembekate zulema abagini ni abimi ameni nzala ambeka kende bino oyebi mukulu te mukulu nanga tira bino photo taninga za roi métis ta mukulu roi métis bato ba meka ko ba Jean-Marc Kabundu ba meka ba kokana na mukulu bakatana mukulu tanga okola yaki mwendo kalo wala ngai atikala ozane pembete tala mama na ye tala tata na ye mukulu ba sukula ye na ba mai mususu mukulu ba sukula ye na ba mai mususu mutao kende vers ba 60 ans asaka elongia bana mikie mbebo mutane mwana na bisoyo aza mwana poto aza mwana Kinshasa te Océane Ifonge kombo na ye bon lokola tata na ya reconnaître ki eto baksa so kombo tata na ye Océane Ifonge Chituka Mpiana po tata na ya go reconnaître ye abino bon mwana nga mama ya Jibe Mpiana tali kaka elongi bo tali makola mwana bi mwana biso mwana biso Omoni? Alors, avant d'aller bande ko na ye ambiance ya kitoko tozonga ya sona no vidéo total elonga mwana ngo batumiso bakoti sika bazolo ba tozo ba pe mwana ngo te Toujours. Chez nous, c'est le sang. C'est les choses. Makila. Toujours. Affaire Maki qui. Toujours. C'est les choses. Si vous voyez cette vidéo, c'est que je vous aime fort. Et vraiment beaucoup. Je vous aime vraiment sincère. Véritable. Matondo mingi ingénieur Kaluba yonde matondo mingi pa musenza zate matondo mingi ingénieur Kaluba balobi awa musenza zate JR Mulisho muninga ya pitudi ya Nsango Madilolo Ngange Richard Mayemba Bubu Yuyu Yebo Johnny Ayimpi Bambote Bele bana mai Saint Marc Tabu Bambote Bele Adilo Ndole Bambote Bele na bino nyonso bana mai na pesi bino Bambote Bele. Revenons à notre mouton, chers amis, chers compatriotes. NB Nyekese mbote la obi pa yozwami. Bijou Kabili mbote ya trop. Raf Mbololo mbote ya trop mwana mai.
bambote na bino ya trop, bambote ya trop bipai boswami. Ya bino ndeko yeyo Google, moteur de recherche. Musenza zate. Tozonga nano na sima. Tozonga nano na sima ya masolo oyo. BCBG nini kaka na kati ya mouvement. Ndaku nini ya mpungu bauti ko beta porte po basenga bino mbeka ya boye. Ndaku nini o bauti ko kota po basenga bino ebele ya mbeka boye. Mula na tokoki ko comprendre mbeka moko ekozala pendant 5 ans, bolena no mutu moko pendant 5 ans. Après 5 ans bolia mutu mosusu. Mena une année nganga nini oyo ngunza nini mbikudi nini oyo akoki kosenga bino mitu mine. Atali kerembango ezaka mitu ebele. Na mvula moko mulala mbeka kwa yenda. Bokengeli sege yaka mbeka kwa yenda. Bokengeli anidi zulema azotata bana yaka mbeka kwa yenda. Me elinga yosuka bongo elinga ko masu makambo ya famite. Elinga ikosuka bongo elinga kozala makambo ya famite. Ale Nicolo Ngondo yo mto komaki na yo mama pasteur osambelaka na yo oyamba ozwa boyambi otikano banzela wana ya kala ya ba musicien ya baloyenge okoma na vie na yo ya tranquille soki bozoba nini esalaki yo no likambo te bato pe balobi mingi na memela tata na ye mwana amona mwana na ye. Je n'ai rien na caché pona mwana na ye yo wana kidi na kinsa se wo umemeli jibe mpia na mwana baye kutsai na mulongo ya mbeka. Baye kutsai na mulongo ya mbeka. Siko tokosani. Tokose kusaye ube tokosalani. Sikoyo. Tokosala nini esika wana. Bopesa nga réponse bandeko. Banduku. Bapenzi. Naloyi banduku. Bapenzi. Tokosala nini. Matanga siko tokolela wapi na Kinshasa pa ya jibe. To tokolela ngo apa mama na ye. Est-ce que jibe mpia na koya to akobanga kokima. Troma. Okozwa so mwana mukolo bongo na mukolo nini. Mwana ya mukolo bongo akomaki prêt abana kosalisa yo akomaki prêt abana kopia o mama maboko okozwa yesi wapi. Nani akopesa so likabo wana nani. Na age okomi na ngo kobota mwana mukolo bongo mukolo nini. Eza pasi pe mawa. Eza pasi pe mawa mingi. Eza mawa mingi. Eza linga pasi mingi. Franchement na bombele binote. Eza mawa pe pasi mingi na motema. Et tant que moboti na zotala likamba boye, ça fait mal au cœur. Mwana mukolo boye, ake no kokatsa bande de piétons, mutuka ya kututepe mutuka ngwe bunga e monanite. Ni ba caméra de surveillance ya ki pembe na école e moni mutuka wana te, ba moni kaka bo mutuka ezate, mutu na mabela kufi mbala moko, ni aloba liloba suka. Ni liloba ya suka. Siko wane komi nini? Komi nini niveau wane komi niveau anini? E komi niveau nini bino moko bopesa nga biyano? E komi niveau ya nini? Boyebi ke zule mabikaki? Mwasi na yako bimise na hôpital, boyebi to boyebi te. Boyebi te ke zule ma abikaki, mwasi na ye ayaki ko bimisa ye na hôpital. Nanga na tela bino video yo botala mokolo ngo médecin lobina mwasi ya Zulema bon akomi bien Zulema kuta bimi na couloir hôpital abe moni aba médecin nyonso baloba kaka français hôpital kitoko biso yo tosongi ndako. Donc eza pasi mingi Zulema bikaki akomaki en bonne santé. Ba moni kutu Zulema soki wapi ne kala moko boye membre moko boye ya BCBG
aye ko gangela lobi ozo sala ni abino na vai nanga na ozela bana mai baya to solo habite ozana nzoto na ezongi makasi te zonga ndako ngamo na ofutelo taxi biso no tolandaki image wana zule makoma ki bien en forme komo matana ba bisi na ye ko kende bipa nyonso alingi zule mabimaki hôpital orge singo bakanga ki deja liboki o basaila ki deja esaika na moto malgré tout ya bika ki mezalaika na moto ezalaika na moto aitanga ebeli ba bafungoli bwezuli mambala moko mbeka mula na kutu koloba te oyo musu azalaka na BCBG mwasi ne yo ayokolela oyo atala ku mususu akenda kokufa kuna amonaka bamakambo moko boye akimi yekuta kima ya kokima liwe landie na kokima à la vers des années 92 deuxième pillage tango esili pour Ntselefolis et Kangama. Des concerts inédits ezalaka na Ntselefolis. J'étais présent. Concert moko ezalaki ya Redi Amisi Bailo Kanto tanga sali move na ye ya sika atiki Papa Wemba. Deuxième concert eyaki ya Wenge Muzika Bon Chic Bon Jar. Pour Redi Amisi akei poe a beti concert na retour na boy bou accident deux car yaki na sima na ye bibembe tandami Wenge Muzika ezokende boy bangonde mtu basala ki pena masolo bou accident ba guitariste ba danser bibembe wana kute silite fille musu azalaki danseuse ya JB Piana azana Canada alempela nani alempela te de Mungongo Emelia kenda ikotala yo babina na Emelia na Zénith de Paris fio yo abina na Emelia na Zénith de Paris oyo fio na koma koka azaka na Montréal akoma koka fio wana danseuse ya BCBG ya JB Piana le seul mutakenda kotala JB Piana azaka na Montréal chaque fois atira ko tsama kolote pa ya grand frère ya mwana mwasi wana na ebite suite na ye soki esuka ndenge nini kombo na ye Patricia boyebi ye abina na Emelia na Zénith boyebi roke komelaka ye bon namoni bandeko na se bayebisinga apparemment azalaka so na bomo ye te que son âme repose en paix eza biloko moko bandeko na yebisi yo eza facilité ezali facilité masolo ya mukulu yango mutambo ko bombela biso mukulu te ata panda 5 ans obomba yeka ko bomba na boloko obombela biso mukulu na boloko ata panda 5 ans olimbisanga parce que na dala wa nazana technique na maboko na osala makamu nyonso nga moko na maboko na nga parce que voilà donc move moko au bout d'une année ego bungi sebela bato boy zulema matanga na nosilité bato bazolera no zulema mulala ye wana Sege Minio asala accident na balabala te atelemi na re mutuke eko tuta ye na sima par choc ningani na ngaka mukie accident ya malonga te batu nyonso baki na mutuka ata mutu moko asantaki ne butu accident ngwazate ye mwali nzaka moko ya muke azoka kina lokolo e mema Sege tina end na Bombay kota bakalukuta kuna tant batali lokolo c'est pola ba policier lokolo na ndenga ba mystique zing bazengi mwana mai lokolo abeta su dromete au niata su batterie Sege Minio leki alempela mwana matete lelo Sege azap na kati ya libula mabelete Sege na kati ya libulu te et puis na ngonga ngo Sege azana na sanatorium JB Piana te libaya wana Paris abeta concert batu ba telemelie na ndenge ya mokete
babi ekomi kindoki ekomi kindoki ngo beta concert pona nini sege azana na kati ya sanatorium nanu bakundi ete jibe mpya na beta kaka bangunza wana milimo wana ezotinda kaka jibe mpya na beta kaka concert ezali pasi pe mawa babiloko tozomona kindoki yango ekomi kokamusa biso kindoki yango ekomi kokamusa biso alors Gilles Kibens batikali kuna bajantamisini bazana no kuna bana mai bofungula miso mulongo eza ya sombo bofungula miso ezali kelemba soki lobi tura nani ngana yebite soki lobi tour ya Kibens na yebite bana mai bofungula miso muvu wana eza na ndoki ya munene azali kuna oyo azobukuta mikuwa ya bato bofungula miso na bino jibe mpya akomi zombie akomi komela makila ayebite nkeni nini ya makila ya muto akomela lobi Kibens milengelaka a des fois lobi tour na yo ta janta misine kaka sikoyo akomi na problème mungongo janta misine atia kaluji kudoyo kaluji longo atikela ngebonga longo anga mwana lisimo lelo lenga longo ti kaluji akima atiki ngwende na maboko ya janta misine mais janta misine babomie déjà mungongo concert babetaki ya Dubai o mukonza mboka bimisaki bango na 20e exposition ya Dubai janta misine bato bazolela oyo janta misine oyeka mais jibe azotike pona ni jibe azotika janta misine na BCBG te pona linga kotika te po jibe mpena za na posa na ye nzungu eza na matungulu na mafuta ezozanga musuni ya kokota nasi ndenga na omona ya makambo ndenge ezokende libonza oyo ezoya sika oyo ezoya mikolo ezoya janta misine aokembeka ngamu na yebisi bino aokene mbeka janta misine aokene mbeka boyoka sikoyo bino mutu botuna opona ni BCBG ezalaka na bavie wana ya kala bomona siko jibe aosala recrutement ya bajeune po masolela muki ya sikate aosala recrutement ya bajeune afandisi bamikolo nyonso wana mopanzi babandi kokoma siko na bajeune azongeli weranso na utosala ngote weranso na utosala ngo omonite staff nyonso wenge muzika esali metamorphose wenge muzika maison mère esali metamorphose elongoli couche nyonso wana ya kala etie biloko nyonso ya sika est-ce que weranso pena dans le vrai azaki so muto ya kobeta soso na Paris asala pe 8000 places ya mvimba sold up weranson misi kuda weranson nga na yebi asuke saka solo la bien na yoka biloko nyonso asali na yebi atelo ko mokote miziki ya suka tango wana na maison mère eza maison mière ozotala boye fere gola ozongi boye mabiala okengeli boye muketonga okengeli boye kuna boye wana na yebisi bino miziki ya suka nga na yoka ka maison mère ezali solo la bien Wouran solo mudu boni boyeko mais ayeko sala carton awa na Paris na corps de Paris carton plein à craquer bato ya kotelema auto ningisa kitaka yengiama alors ngai na zana mingi ya kolobela bino te parce que nazokabula mawa oyo na Mama Nicole Longondo oazali mama ya Océane Chituka Mpiana parce que aza mwana ya Jibe Mpiana makila bogi nenga zolo bana ndeko na ye ke makile lobi makile za makila na za ndeko na bino boye na boye ça fait chaud au cœur ko mona ba biloko ndengwana ba rencontre ndengwana entre les deux membres de la famille bakutani ya yana leki bazako sepela mwana bataki nanu mukia za kina venir munene akina makambe bele ya malamu liboso na ye abungi kaka boye lokola abungi lokola bâton magique
mwana bungi. Ezali mawape, ezali pasi. Toute vérité n'est pas bonne à dire parce que na boy na akoloba makamusu eza ya kati. Ça sert à rien. Parce que Batumingi Baoukansa, on dirait, ah, yo, Zaramingi contre JBA. Non. Parce que vous ne supportez pas une vérité. Pour Maramou Mingi na la vérité, c'est choquante. Mais bah, ben, y a une médisance na français. Acte qui consiste à dire une vérité méchante. Mais ça reste une vérité. Bah, ben, y a une médisance. Bandeko. Ngai na lobela rabino toujours bo solo. Na yaga okosela moto likambote. Likamu moko na lobine bandeliti na soke za lo côté réalité. Soke zali bo komela ngai na tanga. Et abonnez-vous massivement. Abonnez-vous massivement. Parce que prochainement, on va la vidéo exclusivement pour na bateau baza abonné. Na moni plus ou moins 2200 personnes baza en direct mais baza abonné. Bo sepela pour na lelo. Pour na lelo bo sepela. Prochainement, on a abonné au Rolanda Live nangate. Eh ndengwana. Ah mosenza zate. Vous allez abonné au Kolanda et loko mogote. Na kansi toyokane. Ya bino ndeko Google molobele na bino to la image ya mwana ya mbote to kwa kokabona ngai na bino. Toujours. Chez nous, C'est le sang. c'est des choses. Makila. Toujours. Affaire Maki qui Toujours. fait des choses. Si vous voyez cette vidéo, c'est que je vous aime fort. Et vraiment beaucoup. Je vous aime vraiment sincère. Véritable. Alors, chers amis, chers compatriotes, Roi Bantou, salut à toi. Tu me poses tas de questions là. Je ne sais pas quoi te répondre. L'enfant vient de mourir d'un accident de voiture, oui. Mais on parle des choses qui ne se voient pas. Ok? Makambo ya mulili. Makambo est poussé que moi, abunga kaka un accident de voiture sur une bande de piétons. Bande de piétons, je dis bien. Nagansi, ceux qui sont en France, code de la route français et l'obinin. Ceux qui, moi, tom moto azali sur la bande de piétons, que ça soit, le feu est rouge. Yo motobiliste au Rosalani. Yo mokumbi moto au Rosalani. Okoya ko tutaye, to oko freiner au tikaya leka. Et puis, oyebi que zali infraction mounene na poto, moutou ko et touti mouté qui m'a raté. Parce que ce que touti moutou, aux en a plus ou moins 10 à 15 ans de prison, ceux qui moutou en a koufi. Mais ceux qui ont kimi, aux ali entre 30 et 35 ans de prison. Est-ce que, oko préféré, au kima, to o benga la police, o benga basapie, baya, o mega ko expliquer, et logo nini e causé accident. Mais ba touti mwana na biso, Océane, ifonge, chituka, mutuka wane tikali komona na te ni na ba caméra o ezali pembeni ya route o ezo surveiller ba automobiliste bazoleka ba tikali komona bisika ba tuti mwana wana te. Sko to benga ngoni ni bopesa biso kombo na wucho betela bino lisolo ya mulala te ndenga bunga na beteli bino lisolo ya Zulema asisaki traitement na hôpital. Tolandaki na vidéo mwasi na ye ekozwa en hôpital ba bimbi na hôpital mula nazo Zulema zo remercier ba médecin et ba infirmier ya hôpital. Qui n'a pas vu la vidéo? Biso nyos to mona ki vidéo wana ka Zulema siko sebo akozongela move makambo yo kende bien orge nzungu eragi na matungulu na mafuta ezangaki mosoni na kati akendaki deja mbeka na ndenge ya molimo mbeka deja na ndenge ya molimo kwa yenda ezaki accident de voiture mwana abotamia yo botamia yo ebi carnet de santé à la couleur ni na poto yo botamia we makam we bi collège we bi lycée we bi sem de yo botamia mwana abotamia yo l'accès route mwana abotamia yo ebi se code de la route bango batanga ngo na classe bango batanga code de la route na classe yo tanga code de la route na institut Kinsenso otanga code de la route
na institut bambili yo tanga code de la route, na EP1 Dima yo tanga code de la route, na école missioni na Mbinza yo tanga code de la route. Alors bien non, il y a des chauffards ko sa ma sécurité même aux chauffards na bande de piétons, feux à rouge et puis bande de piétons, ça ma sécurité. Ato melagi masanga au telema. Ata sous l'emprise et alcool au telema, basara ma sécurité. Vous comprenez? Basara ma sécurité. Tobela ki jibe apona makama mwana nsukate. Tobela ki jibe apona makama mwana nsuka. Yo tata mo bimbogo no ozwa danseuse ya 13 ans au tien na mouvement, peut commisser moi si na yo ndenge nini 13 ans. 13 ans azalo wa koko na yo. Ndeni mutu akoko matina niveau wana. Ndenge nini et puis ozo yemba makambo yozo sala ye, ozo akuyemba ona musique. Ezo soir et ça la passe simbanga kotoyo et soir et ça la passe et bazoba nyonso bazobina bozoba o jibempiana azosa na molili. Jibempiana azo mérité boloko yo arkeli azosala. Yepe singela kia sala ngona Congo. Ya mutamba zo mona ka procès angote. Na France ko ndoko tout a moto kimi eza biloko ezalaka te. Tout na n'importe qui. Caméra ezali esika nyonso. Même soko kimi eza na ba voiture ba ozwa immatriculation na yo. Mutu andengwana maniaco dépressif andengwana bozo pese liberté. Esengele sika na eza na boloko. Ou bien oh, mais non, c'est pas possible. C'est pas possible, Babylone, tout ce monde, ce n'est pas possible, cher ami. Ce n'est pas possible, ce n'est pas possible. Nicolo Ngondo, mama, yo mutokomana yo muyambi, okomana okosambela kogumba mabolongo na yo. Elo nini epusaki yo penogo no mema mwana pa ya jibempiana na Kinshasa, mama nzambe, nzambe Nicolo Ngondo, tolela mwana na monoko nini. Yo muto yambi na yo deja Yesu lokola nzela pe mobikisi na yo. Et loko nini sala kyo no kukuta na suna demo wana il y a à peu près 20 ans passés. Et loko nini yo etinda ki yo penoka o uloke ndata yo moko o mema mwana. Tanenga bungi. Ozo Yesu wa tanenge mwana bungi. Eza passe. Ya passe pe mawa. Mawa eleki mingi na motema. Nazangi na maloba koloba passe eleki mingi. Ezali mawa. Lengo yote kukola Tambola mboka naso Tela mape otuna Makoloba Tenge ya kombato Lengo yote kukola Tambola mboka naso Tela mape otuna Makoloba Tenge ya kombato Tela mape otuna Makoloba Ndenge ya kombato Dengo yoto kukola Tambola mboka nyoso Tela mape otuna Makoloba Ndenge ya kombato Banda sena jantotela Naboma tena matadi Nakoti na kisangani Akasaipe na katanga Lekandambo ya pasa Yati Angola Ota na Gabon Bandimi
tokobola tambola mboka nyonso telema mpe otuna bakoloba ndenge ya kombato na poto tina Bruxelles converse tina Liège kitana mama Paris Italie Espagne na Portugal ilomese bana Gaza andimi bakombato banani bakodute na ndema ya kombato ndenge yo tokobola tambola mboka nyonso telema mpe otuna bakoloba ndenge ya kombato ndenge yo tokobola tambola mboka nyonso telema mpe otuna bakoloba ndenge ya kombato. Nous saluons notre héros national, Armand Kingoulou. Depuis le village Bombili, El Commandante, le maréchal Neng Tengo. Germany tina Angleterre, Canada tina USA, Kitangambo ya Brazil, bandimi bakombato, Bilombese bakubana, bandimi bakombato, banani bakodute, bandema ya kombato, lengo yo tokobola, tambola mboka nyonso, telema mpe otuna, bakoloba ndenge ya kombato, lengo yo tokobola, tambola mboka nyonso, telema mpe otuna, bakoloba ndenge ya kombato. Monguna walonga te na mabele ya Kongo esengeli koya tosangana tobulela ekolo yokombataka telema komoko esanga te na mabele nzambe ya pesa oyo mboka Olobake kobilete akanisa kimseki totelemeni kontezole yagamekunda kanande ilombe bana ya Kongo on dirait de l'Angleterre bana ya Kimbangu